Trop c'est trop. Impudicité zaranato ya likolo boete. Impudicité ont pesé 100 kilos dans le monde à théâtre. Ce que vous se retrouvez dans Katia Biloko la duchesse Aloba ou Alobaki. Change. Toya qui les si bien eza makasi. Ba Jonas baza ebele. O ayebite ke na théâtre mukolo na mwana mukaza te nani kande tozana. Atombola musapi. Soki bake Dubai, bake sala kindumba na ba Libanais bazala hakuna. Duchesse zala la vie de prière. Oui, mes chers internautes de partout ici, Kabozolanda Bisso. Bonsoir, bonjour. Ça dépend RFP si opportunité Yakolanda. Fatou. Je vous aime, je vous love. Avant d'abandonner, s'il te plaît, vous s'abonner. Non, c'est l'homme sous c'est vous liker kaka. Vous s'abonner. Fais TV officiel. Vous s'abonner. Fatou est là. Bon, mon a vraiment mobimba makas. Bon, mon a mobimba maras. Je suis là. Je suis là. Je vous aime. Je vous love. N'est-ce pas, Sarah Bilaka? Hein? La fille de la promesse. Hein? Sarah Bilaka, la vigilance n'est pas une solution. Eh, yaya. Il pas ta guérisseuse à l'école. Je dis merci à Batounio sur s'abonner déjà. Non, on va s'abonner non plus. Vous s'abonner, Fatou est là. Mes escaliers de gloire, vous êtes tous là. Vous s'abonner, je suis là. Nazanabino, je vous aime. Et n'hésitez pas à m'écrire. Hein. Beaucoup me langa pour na ba remarque. Beaucoup me langa pour na kubakisa en plus na chaîne Nabiso Feza TV officielle. Et là, je dis merci à mon chou Dieso Diaso, mon caméraman chrétien, mon Nzambe, mon mokwa bangara Nzambe, mon abotosi. Mon a commis Kitissa, combattu mais jamais abattu. Et là, je vois Kashimani Kashito dit Lolo Papa Yoyo, mon thème maman Benalemba. Et pourquoi pas du Kemba et Mobile à 2 mètres n'aspect à Bonane. Yeba Tchaki, waouh. Maître Jagger Maël Bibende, Bombo Kojak, Allo Bakamalembe, Yafa. Maël, on dirait Moutou, Yafa. Yafa Nganotili Fobo. Et pourquoi pas Frankie Capende. Frankie Capende. L'ingénieur très intelligent à 4 États-Unis d'Amérique. Mon coach est très puissant. Mon coach est très puissant. Frankie Capende. Il y a encore retiré code s'il te plaît. T'as la rayo. Na vivre na ba crédit aux États-Unis. Na vivre na code. Na autant à kunate ba oya oué la pardon. Franck, ta sœur est là. Je t'aime beaucoup. Et pourquoi pas Mokolo Bilanga. Mokolo Bilanga. Mokolo Bilanga Moïse Tambwe. Moïse Tambwe, moi la classe Nabiso ya Tongo. Je te dis merci parce que sur Sabonaki et conforte à Mokemona Dalida la brésilienne. Je te dis merci et bonjour. Et pourquoi pas le charismatique Alain Dele et Fallon Bito de la Cyprenne. Et c'est que c'est des Panama, Kamata. Je vous aime, je vous l'offre. Les lots ont le sujet. Les lots ont le likambo oyo. Il y a biso ba comédien. Tokotika kolobate parce que d'autre part ils ont ça la passi, ils ont ça la mawa. Vous savez quoi? Après vie oyo tozara na vie mususu. Après vie oyo tozaka na vie mususu. Oh, il faut tout vivre. Monde des esprits. Tolanda qui interview à Ndeko Nabiso Mac la duchesse. J'espère que vous avez une photo ana dia sonné ngazo balancer photo ya la duchesse. Moïse Tamba Mokolo Bilanga. Moïse Tamba Mokolo Bilanga moi en place elle soit ya tongo makasi. Les lotos zo le bela likambu ya Ndeko Nabiso Mac la duchesse. Présent Mac la duchesse au lobby mabete. Mon frère Batu balingi ba monolata cravate oche col pastoral pour bandimaki osa ya nzambe soki totangi na acte acte chapitre 2 verset 17 Bible ezolo bana biso nini au dernier jour je répandrai mon esprit sur tout corps sur toute chair. Nzambe aza libre okita message je ne sais pas nani aza libre et qui se sent piqué connaît l'affaire.
bato bazo s'agiter wana na internet eza bato ba mitie ba poudre examen d'état biso yeyo non biso nyonso toza na kati ya monde ya théâtre soki nzombo abeteli yo lisolo ke ngolo azobela eza vrai po banzaka wapi na mai ye moko aza na kati ya monde ya théâtre Duchesse abandi théâtre lelo te abandi pas président Casse que je salue en passant eza eloko ya moni abi trop c'est trop impudicité ezaka na to ya likolo boye te impudicité ezopese 100 kilos na monde ya théâtre aloba abimi mabe bosagite ateki biso abimisi bolungu na biso libanda mais eza juste message moko ke soki yo ozo se sentir ke osalaka ba œuvre wana soki ozo se sentir ke osalaka ba makambo wana réponds-toi ba comédien répondez-vous Karishi ya Nanskangi Chika Karish ya Nanskangi. Il n'est pas un Dieu méchant, non. Il n'est pas un Dieu méchant. Et Dano, il y a grâce biningo. Vanessa, Yuka Aboué. Va. Vous voyez un peu. Ce que vous se retrouvez dans Katia Biloko la Duchesse Aloba. Ou Alobaki. Change. Toya ki lesbienne eza makasi. Toya ki pede eza makasi. Ezo pesa nzambe kanda. Kongo tozambo kelaka. Tomona ki présent na biso Fachi. Jour ya ba cérémonie nyoso azwa ki Congo a livré la nzambe. Pendant que le président de la République a pesi Congo na maboko ya nzambe, yozo continuer kana ki pede Yozo continuer kana ki lesbienne Ozo continuer na ki partouze. Mon frère, ma soeur, après vie otoza na vie mosusu. Nta ko sauter. Et puis nazo kamo ba ignorance, ba ignorant. Et kufangwe bandika kawa, buta niveau ignorance, botala. Et je vous dis, toza na ba Jonas, il faut to boire na mai. Boite ko ninga na pe boete. Boite ko kiko ninga na boete. Il faut tozo ba Jonas to boire ka bango na mai. Baki kokoki sa volonté en Nzambe. Ba Jonas ba sebele. O ayebite ke na théâtre mukolo na mwana mukaza te nani kande tozana. Atombola musapi. Moi bien jeune garçon azo signé pe un serre, azo signé na ebite so ba rôle ba pesa kabiso ya ki chéri nde pesa kabino audace wana je ne sais pas. Ngana ebi ba comédien belé ya basi ba serre to kuta na théâtre ba bimana ba jeune garçon ya mike makasi. Inutile de citer les noms. Tout se repentir, tout tika ko attaquer muninga. Duchesse c'est notre frère. Toye bien. À généraliser tangi kombo nani marié tikala marié, célibataire tikala célibataire. Sœur en Christ tikala sœur en Christ. Ngana zaka victime à quoi tati elobelange l'autre. Po eza vie na biso ba comédien. Mobala muninga azate ezui. Oleli olela yo na nani? Na théâtre vie à quoi eza makasi. Eza makasi to se repentir. Toza na ba matanga tozo kufa et je vous dis. Totika na 3 comédiens. Il faut batika biso. Totika na 3 comédiens, il faut batika biso. 2022. Nzambe skwazo kena ba les concernés. Moni bato pe ba teti bazo endurcir mitema na bango na ki pede na ki lesbienne bango ndesko ba koma ko surtout ba pede ba kopola par rapport ya mai ba lesbienne ba kozwa ba infection moko ya kobika kututi tozo kufa mabe makasi ba comédien soki nzamba lobi afungolo miswa molimo omona biloko mususu tomonaka oko supporter te. Tu dois te repentir. Ndeko nango za na kati ya ki lesbienne tika ki lesbienne. Oyo za pede bakendaka nini? Mboko nini? Dubai. Bakendaka Dubai.
Je m'excuse pour le terme. N'a pas fan dans la coumoko $500. Ce qui est au Dubaï, au chauffer mon terre. N'importe quoi. Congo tozambo kelaka. Tous à la enfant rebelle té. Nzamba tant nzambe ko ki so ya tempête si beta ki nzamba za ce qu'on a besoin à arroser Congo, à sukola Congo. Maloba ya nzambe ko ki sa mandenga loba ka ezambo kelaka. Soko ki les sumu no pesa ka 100 kg yaya. Longo la ta un quart. Soko usala ka masumu pesa ka 4 kg yaya. Longo la ta 2 kg. Et ça la bien makasi. Et puis nazo kama batonso wale ko lisumu nyoso ya lisumu amukena munene zala raté. Pourquoi beaucoup za ba ignorante na niveau ana? Soki bake Dubaï, bake sala kindumba na ba libane bazala akuna. Kumoko $500. Siko akangi mutema. Possédé par le diable, possédé par des esprits mauvais, des esprits impurs, des géants et homosexualité. Akangi mutemati 500 tanga okangisa awa eko fibela biso mbebo mikolo ngane na vitesse contact ya IST ba stabilité moko ya salité. Répentez-vous. Ba comédie to se repentir matangeza makasi. Matangeza makasi ya ba blague kutu te. Soki tozolo ba bobomo na kaka. No ya belela ki Nzamba bitonga arche biloko bazo sala na boma na nga mokili. Nzamba mutu arando nowe pe atosia bandi kotonga boya oka nowe mutu akwiti boya koko tatala mutu azotonga na minute otango tolo ba tala oyo alo ba sunini problème ezate mbule ezobeta ba comédien tozala na vie de prière pambate tika masumu tika kilesi bien bimana ki Sodome Gomorre mikoleza kaso ameki rôle ya kipede azu marché tika li pede po nini Duchesse azande ko na bino bosengele barana basi kasi babakene kulusu bosengele barana basi. Je vais dire ceci à mon frère Maki la Duchesse. Yaya oza défi. Duchesse kozala na vie à distraction te. Soki nzamba sungi par l'orientation du Saint-Esprit ozwa message no yebiso kozala na vie à distraction te. Zala na présence en Nzambe. Zala na présence en Nzambe parce que oeza combat bakolinga ba nuire yo. Attache-toi à ces dieux-là. Tant mon sous Saint-Esprit lekelaki na nzoto no popesa message yo moko situki ngai kaka non ko situkate tikala na attitude de prière parce que bakobundisa bana na yo bakobundisa mwasi na yo bakobundisa stabilité na yo et bakoyelo tina bandoto. Duchesse zala na vie de prière. Comment nango blagité ba ciblé yo déjà kolukate baninga ba collègue balinga yo na mokili ya sia moy oyo mutakolinga moto eza kanzambe neti ngai sengo na ngai koma na ngai panzambe bato mokili ba mabe mibale misato nzamba ponela ngande na kanga marana bango neti grâce biningo nzambe ndaloba zala na grâce zala na Nance zala na Azaza famille ba pesa ngwana na ba Vanessa na bakisi suka riche na poto semeki na biso. D'ici là tokozala na diaso tokozwa ba image ya karish na biso na Nance Kangi. Dieu n'a jamais menti. Ngomba efutaka. Je salue le pasteur Pepe Mikobi. Notre Dieu est bizarre. Tout s'attacher dans Nzambe. Maki la Duchesse zala na vie de prière, se concentrer, attache-toi à ces dieux-là. Kolinga kutu ko sa neti kutu te guerre eza. Monde ya internet ya monde ba sirène, monde ba ndoki. Balinga rabola muté. Mon frère, je te demande une seule chose, zala na vie de prière. Ko sa zarde kutu te. Et nous aussi, toko intercéder pour na yo. Toko tika ote. Nzamba soutenir yo.
na beta qui vérité mora. Démarrer mutu vérité. Ayoki moto abi non 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 na salani nie babi misi bulumbu na nganyo so mbangu akei la wapi kuna et souci na bango ezaki na kota na place bango bakalikila ki nzamba habite bosukana tolingi vérité te ndenge nini bacombien te tolingi vérité te yo moto oyebi oza lesbienne ange de la mort wana asimbi déjà mopanga eza na ndeko moko ya mwasi akotika biso na se apongi nde na oloba bamona bavantire nayebi te fai na la tatouage mutu mosu akoloba bacomédien mutu akopesa yango message yango façon alateli façon bino bolinga ndeni nga nalekaka boye na nzela moto aliboma opesaka message ainsi dit moto aliboma. Je salue Caribou Mavukiti. Maman ni maman, tu m'as fouillé hein Caribou. Yo bongo. Répentez-vous et que vous allez bien makasi. Baza bande kona biso ba comédien ba ba ser na biso to lingana to za na bomoko. Boko sala lisanga, bo sala duchesse embargo. Nzambe nda opesa bino embargo. Duchesse batu nyonso ba osanga so embargo, ba opesa bango embargo et puis okomona na misu mais à une seule condition, reste dans la présence de Dieu. Là je vois Bruno Kazingo fia na nga benga nga l'étoile de la presse. Diaso, ya na nga baptisa ki nga mwana mama na nga propre, maman papa moko. Faut benga nga l'étoile de la presse. Là c'est mon aîné, mon grand frère Bruno Kazingo, très puissant. Ma famille, Emilia Panzou, Fezangombe, Vainqueur Batante, Serge Kalenga Ngoyi, Osabona déjà, Baton Sousana Balobité, Mama Africa. Je vous dis merci. Répentez-vous des comédiens.